Bandeko mbote ya mingi na ba ndeko nyonso oyo bakolanda video na koloba lelo. Video oyo na sali yango na tina pona loba yango. Bandeko na ngai na bali na mwasi ya liboso na si na balaki na 91 nazo koyeba sute mais ba série wana na bali mwasi ya liboso na tie na ndako na nga na bali 2 fois seulement. Oyo na mona na libala na ngai ezalaki suka. Donc oyo na mona ki na libala na ngai ezalaki suka. Bambwa balala na katina banzela. Melere moko bambwa babanga pe batu po batu bakanga bango te to babeta bango te. Mais oyo ngai mwasi Londres silisaki ye. Ba mikolo balala ye, bana miki balala ye na bandako ezanga porte. Lelo mwana mwasi wana aza na Suisse. Lokola tata ni azalaki ambassadeur, nga nazalaki mwana ya mutu te. Alors ememisaki ngai ngambo na bimaki batu bakofinga. Entre-temps moto azalaki mwana ya mutu te, azobokola mwana azalaki mwana ya mutu ambongo, so eza ya na guillemets mwana ya mutu ambongo, mwana ya ambassadeur, et mwana yango bazolala ye na Angleterre mobimba. Oyo nazolobela Lili Ndombele. Na bandeli yango lelo likambo oyo pona moni ndeko oyo Dona afinginga. Na ebite likanisi ngeuti wapi. Donc avanda kasolaka na bato siringa. Mais ngai na yebi ki ngai na derangeaka bato. Mais ngai na yebi yango ngai ezalaka te soki likambo nini ezali ngai. Na lobaka mbale beleno ba video na ngai entambu voku tele oko kaubasuka ko. Entambu voku tele oko kaubasuka ko. Ndeko na ngai ba makambo oya mike to salaka mundo sali likambo ya moke tika yango tala siko nini ko salima. Oko remarquer que agissement ya batu oko comprendre ba ennemi na batu ya mitema mabe. Oko mona que il faut na mibatela. Koko na ngai ya mwasi na ngai ke mena kulusalo oko ukikonga tu mama ikolama manga kakolamako. Na tuma wele ejo jambo to kutuma kadiako kunge wele nge nothing kanu. Ukikonga na lobby tango na badi ko sala veranda na ngai tango na décider na moni tedi na sala mabaya na sala kaka isa la kaka libela sikoyo. Na sala yango ndambu. Mais batu ebele to vanda wana na moi soki to chata kapoli kolo tango na sala malema. Ndeko na nga oyo ema diamulungi la tozo vanda wana Manu Zakaria ayaki utana ngai bairima Edouard tana sala ngo ba to beli na sala ngo ba collègue na ngai ya boulot amuni ba to na ngai you can't do this, you won't finish this. Wana ba mindeli na nga ba chef na ngai ya boulot ba master na nga ngabi I'll finish it matter of time. It's just the money buying things one by one, but once I get them all I'll finish the job. Ndeko kusobi na nga eyoyo insandako. Bandeko bangambo na ngai ebanda tango ebele. Tango na bali mwasi wana ya liboso. Mwasi asala soni. Batu bavandaka bazoseka nga. Ngai na kendeke université kotanga ni bakati kuteke no mwasi bazolala ye lokola soki mbwa. Na yebaki te. Moto ya yebaki secret. Diaz, komona Diaz Ilumbu azande komo ya San Salvador. Ndeko we na salisi
toliaka tomelaka. Bandeko, moto oyo akosala yo mabe akozala mopaya te, kaleni kala nzenzako. Bandeko, tosala attention na vie. Ngai na miyebi oyo nga nazali. Mwana na nga junior mukolo mususu nzoka nde ayebisaka mwasi na ye. Mwana oyo nga ya mobali ayebisaka mwasi na ye. You see my dad? My dad is too advanced. Nga na yebite. Na couple bango tango basolo kabila nga dad na nga makambo dad na nga sasala ngo deja. Na yebike mwasi na ye akota ka doute. Mais mwana ako yebisa nga teki mi papa yebike yo za tellement avancé na vie par rapport à bandeko na yo. Mais mokolo mususu tuvai na ndako na mwana nga na mwasi na ye na mwana nga lobi. Olikatsu kamni salamaki Abidad, I always tell my wife, you used to do this, you used to that, you used to bring things from Dubai, you used to bring from things from Africa, you used to sell this. Ngana bia mwana ngaba makamoni akala na sina bosa na yango. Mwana nga kamwe. Mwana ngai ameki ko rappeler ngai ba makamu susu. Na comprendre que mwana lingaki mwasi na ye ba question oya tuna ka ye singa. Oyo ye a répondaka ye mwasi ya mwana ngai amona kanga ndenge mususu donc atala nga comprendre te. Mais ndenge ni père no sala boy, mais père no sala ki boy, mais ndenge nini mukoto kina ndako père no sala ki boy. Donc mwana azo comprendre mwasi ya mwana nga comprendre te. Alors mwana ngai pe ameka expliquer non moni père nanga azabo père nanga si sala boy. Alors mwana ngai abandi ko loba yango na misu nanga, abandi ko rappeler ngai po mwasi na ye a comprendre que non moni ebisaka yo dad nanga si sala yango. Mwana nanga bi dad, you know you too advanced. Things that people are doing now, we trying to do. I always tell you that dad has done this, dad used to bring this, dad used to do this. Dad used to go to Japan. Dad used to go to South Korea to buy things. Mwana azako expliquer mwasi na ye na misu nanga awo. Gabi say, mais Junior, mais yuzo ki mwana makambo ni abnanga dad, makambo tu yuzo yiko sala nga na yebi yango. Na yebi saka ye me akota ka doute. Donc mwana moni que non, bato mususu abi papa yuza tellement avancé par rapport à peuple na yo vanda na bango. Nazaki na copine moko comme na Gina. Ya métis bu mama na yaza anglaise, tata na yaza noir américain. Mais ye abotama aza anglaise, aza britannique. Mais azalaki deuxième femme ya président ya Ghana. Tokutana na Ghana na 96 na linga yazala copine nga pa na 20 ans. Donc eza parenthèse bien que nazalaki ko kosa nazalaki na femme na nga na ndako mais ezaka ka lisolo na bimisi yango lelo. Azalaki mwasi ya président ya Ghana, Jerry Rawlings. Bato bayebi ngai bayebi copine wana. Azalaki na mbongo donc soki asali voyage à zongi parce que na Ghana kuna pa mobile na ye. Mais souvent aya comme ça na ba blog na. Donc soki aye vacances binanga ngeno na sala ba 2 semaines. Donc so mkolana toki ko tambla na ville, tokoti na ville asala ba chat abinanga ozwa kaza ngabi me kaza za 3000 ozwa. Afuti. Oh, on a déjà sorti mais ça va dans la ligne ça cher. How much is it? Is that what? Ngabi za kuna. OK, combien 5000 afuti. Donc j'ai dit 5000 livres, hein. Je ne dis pas que 5000 millions afuti ko. Biloko nisu tuwana tilelo na zana yango. Tilelo na zana yango nisu tuwana na zana yango. Donc soki na vandi na sali video omoni nga na eloko kitoko
ali yo oza motema be oza jaloux envers moi et pas yango euta yo yebite moi si wana lobana na tuna moi tuna mkosonga bime yo oza moi si ya président siko ngai penza ya mobola boye asilika penza ko lokola na finga ki abila nga moni te siko nazali awa epa na yo siko nalali epa na yo nalamukaka ndoki te na tongo parce que na se sentaka mpe awa on pesaka nga kanda namonaka yo na bakamarade na yo oyo baza bato ya niveau na yo te ngabi bato ya niveau na nga te ndenge nini wana ekolo na ngai bandeko na ngai baza bato ya niveau na nga te ndenge nini vie eza bongo moto na moto aza na misu na ye moto oyo akovanda na yo akopesa yo respect selo ezaleli na yo donc mwasi na nga se sante jina se sante à l'aise na ngai bien ke nake na mbongo te mais aza kosentir ke no azalaki na mobali à côté na ye mais azalaki na bambongo barichesse ebele azalaki nango mpe baprésident mais elle se sentait en paix devant moi alors bandi komona ke no bakamarade mosusu bayaka wana ndenge baza baniveau na nga te baza bandeko na koli na bango baza bandeko na nga bangoli na kozala bango toujours bakongole kozala bango toujours mais azalaki kosante différence moko ya façon de vivre ya paix ya comportement interaction na ye alors amoni ke te akomi na conclusion no bato na bakozala bakamarade donc azalaki kopekisa ngai so nake epai akomaki lere moko nabimisi ye mwana mbala moko abimi toke patala mapasta toliema tabana kwanga mais atali ere moko mamilie nakende na bino akobiaka so na nga te bandeko ezali bapoint ya mike na soulever mpona nini ntango ngai na bali mwasi na ngai ya liboso bozoba oyo asalaki mais ntango ngai nasali divorce nasengi divorce mwasi wana aboya divorce e nayebisi bino yango lelo ti lelo ndenge navandi awa femme wana aboya divorce donc nakende na batribunal emini balwa o fo batinda mikanda ekende na Suisse pa ya koma pa ya famille na ye mikanda ekenda arefusa kosine yango me ngai mwana ya mobola ye mwana soit déjà ya ambassadeur mwana ya riche asala babuzoba biso douana eti lelo suka nango neko bala mwasi mususu na balaki pona kosala ye plaisir parce que nasaki bapeto okende kuna avocat 1000 osala boye nga bidi na kosala yango su te mwasi na yango to ake oyo nabalaki ya mibale tosalaki mikanda te tobalanaki kaka toke na église idi pardon bapaster babenir yango c'était seulement ça bokutu na petit oyo nazwaki pare na nga petit croma asinaki aucun document tobalani kaka monakino tobalani na loui sala monene tosali feti mais en réalité ezalaki kaka mpo mwasi wana asepela donc ngai na komprenaka bato e nakomaka na niveau ke non lokola nalingi yo nasala yo esengo donc mokolo oyo mikanda ya femme wana elingi ya mwana ya ndombele elingi asigne e nazonga susu na mairie toki mpe tosali mikanda basigne mpo eza sikoki kuma na nkombo na ye donc ti lelo femme wana aboya kosigne divorce donc tina nazalaka boye naza nano ya kobalana na ye e na Suisse akenda abala kuna na Suisse basala mikanda azo mukanda bani na Suisse azo continuer vie me ngai na longwa awa te na ke na Suisse na police parce que ambassade na bango ayebi me bomonaka tata leki na ye zoba ya blaze oyo baloka ye soki ndenge nini na munoko na ye atamblaka na kombo na ngai kofinga ngai kosala soki ndenge nini na comprena ke ezali ngai ezali eloko ezali kati na ngai ederangeaka bango eloko yango ngai moye nayeba eza te nayebi te eloko ezalaka kati na ngai ederangeaka bango ngai nayebi yango te navivaka kaka simple ndenge mutu nyonso avivaka nalingaka bato nyonso nasalisi bato
na yambi na bimisi mbongo na sali ba mikanda soki nini ya batu na sali batu wana ler moko omona kaka oyo nasalaki ekoki ntango mona kolaka nasala ebele na bombaki quelque part me nasala nga nango te. Bandeko na nga tosala attention na mokili okoboma ntango na yo mpo na batu me batango eboma mpo na batu lisalisi yo kosala yango ekolia yo. Bandeko lelo likambo ya association me bayebi te ke na vanda naza tala bango soki namoni kaka ekomi na se retire na tiki ngai mutu nasalaka yango me loko bazowela natala bango basala. Bandeko lelo association esalemaka su te mpo mikanda ngai mutu nasala yango konono ngai mutu nasala bamikanda nyonso tuwani ya konono kuna namoni bayiko reproche parce que nga reproche na ndeko moko mwasi babinanga me ndenge ndio tika eloko ya bongo ya vale ngabi me natikaki te nasalaki mpo na gloire na biso ya tribu na biso ya pays na biso ya culture na biso lite contre nga ngamoni natika na instrument barekipera nazwaka nanga mbongo te me eza kaka amitié oyo nakreaka na batu mbongo na ngai ya motoki na ngai ya mosala nabimisaka nakendeke na restaurant na batu natusalaka baamitié tolia soki nasengi aide basalisi ngai me soki kaka ekomi obima bamoni ye alinga bonga doki ngai nazalaka perdant na nyonso ngai oyo ngai nabimisaka bato bamonaka yango te me oyo nasalaka soki ebimi bato batali yango bamoni alingi abonga babandi lutte contre nga soki nakanisi bapere to nasali na pasi na nga namoni bo alonga soki nabosani naza lokola caméléon nabalwaka motu boye te nabalwaka kaka misu nazotala bino do oza na nsima otushe mokili na nga me nazomona yo parce que nakobalula misu me nabalwaka motusu te. Bandeko na ngai soki bomoni badona lelo babimi ye aza na rankine ya mwasi babotola ye me ozwi mwasi mosusu donc wana posa na ye po soki batuni ye nini yo découvrir na mwasi wana awa na mwasi oyo nayebi te explication ya kopesa à moins que ya compare na nzoto soki batuni na nzoto akopesa kaka explication moko akoloba négativité kuna apesa positivité koto ezalaka kofinga soki mafinga te namoni te nini susu ye akokoloba parce que basi yango baza eloko moko peut-être bizaleli ekablaka basi ou bien na propriété makambo mibale petite dio soko po finga kuna koparle si propriété po tia na positivité koparle si ezaleli makambo mibale wana makambo so ezali te. Sikoyo ye apesanga ata enkana ye te ke moto akufi apesi na maboko na nga lelo abimi azofinga nga Blaise wana na yamba ye na salisi ye me ye moto afingaka nga tina finga nga eyebani te ekei oyo ye abotaka te me ngai nabotaka ye abotaka te me oyo ye alobaka te me afingaka nga moto nabotaka c'est compliqué. Donc nasala bato mosusu bamonaka ngai nasalisa bango na poto oyo bafingi bakei bambula ebele eleki bato yango bakomi kozongela nga so bamoni nga ya natalaka bango boye bayebi teke nga naza longwenia nase nasalaki misu boye nase namonaki partout ntango batikalaki na nsima baza kozela nga nabalula motu natala bango te nabalula motu te nabalulaka nde misu na ngai ebalukaka etalaka ti awa misu na ngai ekomaka ti awa
bango bayebaka te. Naza na bato ebele bapesaka nga toli babileki mabanga ngenge mambote ngapi me kolianga itango kolianga soki nakei bokobosana. Donc il faut naza na prudent soki naza na moni nalimbisaka te. Ata omoni nga nasali sembla tozosolo napesi yo mbote na leki me oyo osalaki namonaki naozela mokolo na ngai. Mokolo na ngai ezalaka il faut kufa nga naza bongo. Soki na zwi yo ke yo ntango ekoki soki trace eza nango te okokama mpezaki no tozalaki kolia tosisi kolia epuis ezokufa okokama me ndenge nini nazokufa me nayebi ke conscience na ye kozalaki mutu oyo tu nasalaki amonaka nde ngai do ntina azosala sembla azomona nde ngai nga naza bongo. Naye koyekola soki bazomenase yo otiki ose retire soki osalaki yango bakokoma yo te. Donc bango lisusu fo bayena mayele wana ya yo bango basala yango soki peza en réalité balingi kosala yango bakoma lokola yo to bayebaki bakosala. Mais soki basalaki te c'est parce que bayebi te. Donc tu comprends automatiquement que non, yo il faut salaka bango bakoya ko récupérer o yo sali parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Automatiquement ozomona bango mais okolakisa bango te. Tango yo tiki na yo opesi mokongo okomona bakokeli kofinga parce que moi basala ezasu moi basala yango ezate. La seule façon pour bango se maintenir il faut bafinga yo omoni kutu ye tala omoni kutu le yango omoni te zora de yo otiki bango basala. Bandeko to sala attention na vie. Tomi batela mutusu akoya kopesa yo toliki ba ndeko nanga tika kaka amoni ke bango bomba yo liwa doko lingo kufa mais yeso pesa toliki no tika kaka. Donc ndeko lingo kufa tika no kaka ile kana kaka boye ye azakani kaka bongo te alingani kaka koboma bato mais lokolo yo bigi tika no kaka bongo. Yango wana omoni na lobi na bino ke na lobi na bino na proverbe que vous katike nuni ki wole le vava bino bomoni yango pesa ke non awa iloko esalami awa omoni mwene tsala emavuzi engeye mwene tsala emavuzi mujuvla diaka wina oyo pianga tolio te tika kaka eleka nango mabe salami yo moni yango mutombela kufi abiki ego yepsa ye tika na yo kaka ye azaka neka bongo nani azaka bongo muto abomaka azaka neka bongo to ye abomaka na ye kaka eza nango normal kolo yo biki bo tika na yo kaka soko nani azopesa toli oyo amoni likama esalami oyo amoni likama oyo esalami yango namoni napesi bino kingana oyo nalobi kati ya ndenge to ya soso ezopola awa bozomona mpenza basala na ye na banzoto na ye mais solo oyo ya nini solo oyo ya boye solo ya boye nini mais ozomona mpenza ke non
nani ekufi wana epoli wana ozomona yango ezopola kasi solo ezo esika wana te ewa penge mambenge mwene boko kidiambo ka penge yani atoko mbangele mambi oka fweme ka vutula yo tika do kaka azakane kaka bongo ilongi toko panika disokili ko ilongi dia ko dembote mambi mwene mo mabe babombaka yango te tango mine mine sali bo maza mutu mabe menga bo ngali ya te yebisa mutu wana mesala attention na mutu oyo mino oyo asalisa mabedi donc mabe yango lokola omoni yango oavue yango no oyo eza mabe mais non opesi soko toliki no sala attention na mutu oyo donc ekodépendre yo soki okokontinue kikunyi na ye okala engango soki okotika eza kaka volonté na yo mais aza mutu mabe kala engango edio mutu vrai mutu ya mokili apesaka toli bongo mais soki omoni mutu akomobenga yo ayebisa yo no yo eliaka bongo ya bato boye akingandi boye donc atalaka yo eleli na yo atalaka kolata na yo atalaka etamboli na yo atalaka mavanga na yo atalaka kumbu na yo boye ndio mutu pe kumbu kakendanga diawe kumbu kabanga alors a globaliser yango amoni ke te mutu so totike boye tia okoma na sommet alors babandi koya na makambo ya lokuta na kombo na yo wana ekomi keto envers yo ezali droit na yo soko biopesa mokongo otiki na yo so bombi kopesa bango examen ekotala kaka yo bandeko tosala attention na bato ya keto surtout biso bazombo bato ya keto bazali mingi kati na biso bakosala assemblée ya kindeko akofinga yo nsima mokongo me soki ye azangi azongeli koluka yo osalisa ye ngeka to afinga akoloba mabe na kombo na yo kokrima solo me azongi lisusu aye koluka yo nge epangi ama donki nge wana ndenge na biso alo ngai na komprena bango nayebi bango oyo bango bazali soki napesi mokongo napesaka mokongo me lokola bazalaki kokende bipai kokumisa soki wana ndeko na ngai soki batutulaka me ndenge ndeko bozalaka susu te il faut aya afinga yo mpo ye ase couvrir kindoki na ye eyebana te moto lokola dona aza ndoki soki mpe libala na ye mwasi na ye amonaki kindoki na ye lelo Tunisie akenda na ye ke son âme repose mpe ye yo ozokanaka mwasi na ye akufi olieke oya antake ndeko osunga mpo bakuna mama wana antake angolaise me yo ozoya na kiketo na yo ya mwasi na yo oyo yo barwandese oyo bakoya nsima soki yo bana moswahili bakoya nsima noki ndeko na angolais mpo asali mabe yo ozokota kote wana olie pa ndeko na nga na bala ekolo me tala mwasi boye azoya nsima mwasi na nga tala makambo mpona yo ebise no wana aza ndeko na nga aza angolais lokola ngai makambo na bino wana nalingi yango te awa te yo ozokota lelo yo mibimisi kino tika nayebisa ye oyebisa ngai omoni ndenge ozala mokuse wana nakobenda yo nakobenda opena okoma molai nayebi okota mwa dute nayebi ke okota dute dona me te nini yango ye dona nayebi ke okota dute dona nakobenda yo nakobenda yo pena boyeko nakobenda molai nakobenda yo nayebisi yo dona dona nakotuna yo eske do avant napesa mokongo dona nakotuna yo dona omoni nga avant napesa mokongo nakotuna yo dona nayebisi yo do nakotuna yo ke dona tala nga nazokende keme nazokende sikoyo eske nakende eske omoni nga
nakoyebisa yo oza muzombo wanda kambe yato mamwene nge na kambe yato ona alobi na yo ya solo na suki awa ciao ciao